Amen.
communiqué urgent asengami na bandeko na biso bangole bandeko oyo bautaki na Angola babima na lombango mpo bakende kozwa bateau de retour. Merci. Na kombo ya Tata Mwana pe Molimo Centre tokomi na tango oyo tokolelaka bapasi na biso epai ya nkolo epai ya Tata Simon Kimbangu Kiangani Nzambe na biso, c'est-à-dire prière d'intercession. Na bongo bayeba kokamba biso meteni yango ezali bongo Révérende Nkeli Luamba Brigitte, Révérend Etokala Mathias, Père Révérend Monkonda Georges, conseiller principal d'éducation, kuna na cabinet ya chef spirituel. Tata Simon Kimbangu Kiangani, Tata Simon Kimbangu Kiangani, Tata Simon Kimbangu Kiangani, tukituma tongo kwa Simon Kimbangu Kiangani, neti